Eba tata yeba mama Ngunza kaluzeiko Eba nengwa yeba mbuta Ngunza kaluzeiko Bidia mpasi ya lumwenene kaluzeiko Banani baluko dede Talanga nguza ntoto ya isuka zekisuka Ngunza kaluzeiko Takimbangwe Ngunza kaluzeiko Tatampadi Ngunza kaluzeiko Mama Kimpa Ngunza kaluzeiko Ngunza kaluzeiko Matondo mingi papa journaliste Yenge kuzulu Yenge vantoto Yenge vantoto Yenge kuzulu Ingeta ibobo biso tobenga mina kombo ya nkaka Nsumbu Mavinga. Mbote na balandi nyonso ya ZFH TV na Zaire TV. Lelo mokolo malamu mpona biso nyonso. Lelo na saleli bino surprise moko na yambeli bino batu moko obo tunaka obo lungaka boyeba. Mokolo ya lelo makambo ya bien ezali donc mama papa benga bana bovanda bolanda makambo oyo ekebima na minoko ya bamvuluzi ekebima na minoko ya bana ya bilaka bakoko ndenge to benga bango. Sans plus tarder na monotiser parole na ngate na kosenga na régie caméraman na Saint Figaro ameka mpe ko balancer lenga bana ya bilaka o to benga bakoko ozwi na groupe là falo kate pi ozwi biso nyonso c'est bon. sans plus tarder na monotiser parole na ngate na kosenga na régie na a balancer lenga image bomona banani oyo nazala bango vraiment na plateau mokolo ya lelo na sur régie epandi déjà Caro epandi déjà plateau maramba bien bolanda vraiment attentivement boyoka nini balingi kolobela biso sur sujet oyo to kolobela lelo mbote koko Mbote papa journaliste soko okiko se présenter au pesi Combo et puis tout ça la tour des rôles pour balandi ZFH bayeba nani oyo azali koloba moto na moto a se présenter a pesa Combo Matondo mingi na opesa biso maloba biso to benga mina kombo ya Mbuta Masampu benga tuzolana tuuti na papa Masampu benga tu oyo azali na Kongo dia Ntotila na Luvila ya Kimazebo na mama Vumba benga kuna na Kongo dia Kati biso ba Masampu benga tozali balobeli ya buka bukele bate ya Nzambe ya bankoko yengeke Matondo mingi koko na moni yo olati déjà photo ya Fumu Kimbangu po kala tono mona ba photo ba mpaka mbanda ko lata mo mais lelo ikoma tipa ba jeune ba oma ko lobela Kimbangu ba mo lata photo Kimbangu mais ko pesa biso no kombo na yo avant to kende na makamu susu Matondo mingi papa journaliste pona ko pesa biso maloba liboso na nyonso tozongisi le kumu pe machan joli pa ya Nzamba pongo tulendo apesi biso pe na bomo pe omona biso lisusu en tout cas to pesi pe ba yenge na biso e pa papa na biso papa tuzola na saki banza nyangalele elongo na mama na biso mungena na mabili ya bakoko biso tozali ba fumu li feta nde tuyele lo pona ko se présenter tozali moko ya bana bilaka ya Afrika ya ngele Matondo tozongisi bino Matondo mingi nazasi balandi nyonso ya ZFHP Zaire TV bozomona ndenge ba présentation ezokende j'espère que vous comprendre que show makambo bien ezali en tout cas bo benga bandeko o nyonso bavandi libanda que émission ya malamu tumba mais tokotumba nani tokotumba satana tokotumba Fumu Kimbangu toyebite baye kolakisa biso Fumu Kimbangu na ndenge o toyebeli ndenge toyokaka to baye kolakisa biso lokuta to solo na ye en tout cas namoni koko na biso kuna namoni olati ba na éviter so babenga bango nini ndeti ba ivoire ndeti ba minu ya nzoko tout ça so kiko se présenter et ezala malamu mingi Matondo mingi papa na biso journaliste pona ko pesa biso nzela ya kozwa mwa liloba
Tata Mfulusi Kimbangu. Yala kwaku. Tata Mfulusi Kimbangu. Yala kwaku. Mfumu Nzambi Kimbangu. Yala kwaku, yala kwaku, yala kwaku. Songa ntelaku, kadi wanungini, munza ya mvimba. Wana ezali cri na biso ya guerre, donc Tata Kimbangu arenye na ye, poete yende mutu a longa mokili mobimba. Biso tozali ba mfumu basilwa tuwiti na papa na biso Kyungu Betuel, mama na biso Mbombolo basilwa, tozali bana ya Congo Diakati. Matondo mingi tata, namoni papa na biso aza vraiment déterminé. Namoni ya leti na chapeau nango. Alati pena ba biloko belé papa so okoki ko se présenter. Matondo mingi papa journaliste. Yenge Kuzulu. Yenge Vantoto. Yenge Vantoto. Yenge Kuzulu. Ingeta, ibobo, biso tobenga mina kombo ya Nkaka Nsumbu Mavinga. Oto uti na libota ya tata Mavinga Mabiala. Kuna na luvila ya Makuku. Penengwa Mabinda Nsumbu. Na luvila ya Nsundi Kinduka. Tozali moko ya balobeli ya liloba ya Nzambe ya Bonkoko. Mpe. Tozali batei ya buku ya kukiele na kati na lisanga ya BBMK. Matondo mingi tozongiseli bino maloba. Matondo mingi koko naza sir balandi nyonso ya ZFH bozomona déjà que plateau eza ya koningana makambu ya bien. Bobenga ba pasteur, bobenga ba prophète, bobenga batu nyonso oya lingi a contredire ba koko akoya aluki numéro na biso ezawana obengi biso to collection na plateau par rapport à oyo landaki olingo contredire bakoko, mais j'espère que oyo ezolobama ça n'engage que bango. Donc namoni papa koto papa soko ko se présenter. Merci encore une fois. Yenge Vantoto, Yenge Kuzulu. Yenge Vantoto, Yenge Kuzulu. Yenge Kuzulu, Yenge Vantoto. Merci mingi papa journaliste pour na kopesa pe biso maloba qui to se présenter. Biso to bengami na kombo ya papa Sukami Mbongo. To zali bana mbenza, mwana mbenza ntekolo mbenza. Donc to zali biso banso ba congolais to ye lelo ko se présenter pour na kotombola mfumo na biso Mfulusi Kimbangu Matondo. Merci mingi, merci na balandi nyonso ya ZFH. Nasi boyoki présentation na bango nyonso bakoko, mais na boyoka ba présentation na bino na moni mutu na mutu atangi kombo ya koko moko, kombo ya papa moko, kombo ya mutu moko nazui papa kotoyo omeka mpe ko claircir biso to lingi to yeba. Tant on a tout na présentation mutu, moi je m'attendais que mutu na mutu alobake kombo na nga Pichu, comme on a Junior, comme on a Fabrice. Mais bozo pesa ba kombo moko boeze ya ba koko ba kombo pene ya mboka na ebité. Kombo oya batem ya mundele bozala na ngote to ndengeni. Matondo mingi papa journaliste na motuna ya kitoko oyo pesi biso bakaka Nsumbu tokoloba boye. Mpamba te baloba na mokili kia ngani ya yo te. Mutuka ya kodefa mukolo nango akoya okozongisa. Bakombo oyo topesi ezali bakombo oyo ya biso bayindo ya biso bantu Kongo na kati ya origine na biso. Bakombo oyo ya bateme ezali bakombo ya boumbu. Tango tozalaki nano baumbu nde tolataki bakombo wana. Sikoyo tozali na Kongo ya sika. Uta tozwaki bali panda na 1960 tozali sikoyo bae tozali libre. Esenge total sa liberté wana na miso ya mokili tozonga na bobiso wana nde ezali motu ya mingi Matondo. Merci Nazasi Batunyo Sobalandi, signification to façon au décortiquer bakombo pourquoi ozolobela mingi bakombo ya bokoko. Namoni photo ya Fumu Kimbangu o Batunyo Sobayebi na Congo pe na Afrique mobimba Batunyo Sobayebi ba oyo mingi ba yebite ba Rolanda lelo ba lingi ba yeba. Kimbangu azali nani selon bino selon bakoko ndenge bino boyebelie bomeke mpe ko yebisa biso to yeba Kimbangu azali nani. Matondo mingi papa journaliste na mutuna kitoko mpamba te lelo yo bantu Kongo tozali kobosa na eloko ya mutuya biso bantu Kongo lelo yo soki tozali ko résister ezali na grâce ya tata Kimbangu pamba te yende alobaki bana ngai nde mobikisi na bino ngai nde
mvuluzi na bino oyo tolobi na Kikongo mvuluzi. Donc Tata Kimbangu azali mobikisi ya bayindo banso. Kobanda na Afrika tiba bazali na mikili ya Europe, ba kenda bo umbu bankoko na biso na ba Guadeloupe, ba Jamaïque, ba Martinique. Do soko zakaka moyindo yeba yango mobikisi na yo ezali Tata Kimbangu. Donc ceux qui na landio malamu koko Tata Kimbangu aza mobikisi ya bayindo kaka ya mindelete. Ya mindelete ya bayindo. Mais sikoyo tangu Tata Kimbangu aina mokili yemoko mutu ayebisaki bino ke aza mobikisi na bino bayindo. Donc ndenge to mona bato musu basambelaka Yesu to Jésus Christ pona bango aza pona mindele, Kimbangu aza pona bayindo. Ingeta ezali bongo pamba te Nzambe akabolaki bamposo, akaboli mpe minoko tozoko loba, akaboli pe bamboka. Nzambe tango akabolaki apesaki bato na oya bango. Ndenge tomoni lelo na mboka ya Bayuda kuna na Israel mobikisi na bango ezali nkolo Yesu. Soki tokei na ba musulman okomona yete ke bazali pe na oya bango ndenge tobi ba prophète Mohamed. Soki tokei pe na ba Japon, ba Chine bazali pe ba Buddha. Donc biso oya biso ezali Yesu te, ezali Mohamed te, ezali pe Buddha te, mais c'est Tata Kimbangu. Yango wana tokangami na oya biso. Donc Tata Kimbangu azali pona biso bayindo. Merci na balandi nyonso o bozali kolanda biso na moni maître Jimmy Seigneur, maître Chakal, na moni maître Sibor. Nazasi maître Sibor yom totuna na mituna oyo mingi landa émission oyo tentativement o comprendre o rozwa biano pona Papa Simon Kimbangu to vuluzi na biso bayindo ndenge koko azali koloba. Koko meka un peu ko éclaircir biso ko talisa biso. Pona batu o balobaka Kimbangu asalelaki kisi. Pona batu o balobaka Kimbangu aza prophète. Pona batu oyo balobaka Kimbangu aza nzambe. Banani bazana raison. Pona bino fumu Kimbangu azali nani? Ingeta matondo mingi kolandelaka mateya oyo toyambaki ya bapaya nde bango nde baye kotalisa biso ke fumu Kimbangu azalaki ne kaka simple prophète. Mais tango to koti na mozindo ya biso lisolo o ya biso ndenge mfumu Lumumba lobaki lisolo ya bayindo to ya Congo ekokoma na bapaya te. Biso moko to yebi masolo na biso to kokoma lisitwale na biso. Alors to kokolanda oyo bapaya ba biso te ke o aza simple prophète. Mfumu Kimbangu pona biso bayindo azali nyonso ndeye. Premièrement alobi bana ngai nde tata na bino. Ngai pe moto nakelaki bankoko na bino ya yambo, ngai pe mvuluzi na bino. Donc Tata Kimbangu azali na triple casquette. Azali nzambe ya bankoko na biso, azali tata na biso, azali pe mvuluzi na biso. Donc nyonso ya biso bayindo ezali ye. Matondo mingi koko na landio malamu ndenge olimboli likambo ya Papa Simon Kimbangu. Nazongi koto muke epa ya koko na biso. Namoni koko asa pena na peti ya koloba. Toyo kananu koko kotoyo. Nameka kutuna yepe question moko. Koko Kimbangu balobi aza nyonso na biso. Pona yo okoki koloba nini? Ezaka ka ndenge koko alobi to ozana makamuso okoki kobakisa likolo wana. Matondo mingi fumu na biso journaliste, merci penza. Eba tata yeba mama Ngunza kaluzeiko Eba nengwa yeba mbuta Ngunza kaluzeiko Bidia mpasi ya lumwe nene kaluzeiko Banani baluko dede Talanga nguza ntoto ya isuka zekisuka Ngunza kaluzeiko Takimangwe Ngunza kaluzeiko Tatampadi Ngunza kaluzeiko Mama Kimpa Ngunza kaluzeiko Ngunza kaluzeiko koloba nini mosakoli na biso to mvuluzi na biso to prophète na biso to yebi yete yango moni congolais azali kokende koluka lobiko
na mboka ya bapaya pe na nzambe ya bapaya pote tango mondele aye na mboka na biso koya koniokola biso koya kokata biso maboko koya koboma biso ezalaki na moyindo moko azalaka ta na veste te chaussure te na bokonzi te mais tata Kimbangu atelemaki ayebisaki moyindo bokozwa ba poste nyonso wana oya ki président oyo ya ki chef de quartier bokonzi na bino bokoya kozwa ngo na maboko yango moni lelo moyindo akomi koloba mpe na miso ya mondele mpe kotelema na miso ya bato mpona tata Kimbangu eza na mondele moko te ayaki Yesu te prophète moko te nzambe moko te mobikisi moko te ayaki mpona koya koloba ngai nde mokonzi na bino ezalaki tata Kimbangu yango toyembaka nzembo wana nganguza ntoto ya isuka zina suka elingi koloba nini mayele nyonso ya mokili ekosuka po toyebi papa Kimbangu te yango moni tozali konyokwama na mboka na biso toana saki ya nguba ndeti mpuku me toana nzala tala problème oyo toana ngo na kati na mboka na biso bongela meso mwene matondo mingi papa wana boni ko convaincre nga sibo façon bozolobela c'est comme si biso mutu toyebi fumu Kimbangu te façon bozolobela c'est comme si biso mutu toyebi fumu Kimbangu te il faut to rejoindre bino mais biso pe tozana ndenge oyo toyembeli nzambe koko na meka pe kotuna yo mutuna moko biso ba chrétien toyebi Yesu Kristo yende nzambe na biso mais tant mubino boye kolakisa biso fumu Kimbangu ke toyeba lisusu Yesu te toyeba Kimbangu donc to sala mabe lokola to kodisa Yesu na Congo fallait to valoriser kaka Kimbangu to ndenge nini na pesi yo maloba koko matondo mingi monsieur journaliste pona kopesa biso maloba lisusu to koloba boye ete tomona te ke moloni alona nguba pe akende ko recorter oyo ezali masango na yebite soki tokoki kosala experience wana ta bato batangi mingi na ba oyo tobengi bango bato ya mayele aloni nguba a recorter masango pona kolakisa ite Jésus Christ aza ya biso te Kimbangu nde aza ya biso soki tokoloba Kimbangu aza ya biso pona nini mutu ya sali 30 ans de na prison sa kolia sa komela basali ba pesi ba test ya ndenge nyonso ba tiena ba tono banini akufite mais mutu oyo asali 40 jours histoire na ye elobami na kati ya mokili mobimba mutu wana etake yo mutu mwindu o considérer azana yango lelo biso toye biso bana bilaka ya Vulusi Kimbangu toye kotombola kombo ya Vulusi Kimbangu kona nini kotala oyo ye asalaki pona biso oyo akufaki pona biso po te to kito te to loni masangu nini nguba to recorter masangu ezalaka te nini espèce na espèce epesaka résultat na yango na molike na yanoli yo na mutu na opesi biso matondo mingi seke bongi ko la biso papa to fumu Kimbangu yende nzambe yende mokili na nyonso yende aza nyonso na biso koko yebisa biso nanu namoni au contredire bango balobi bien te naza sir balandia ZFH bazolanda biso peut-être place babitumsu bazali balobi tabato makambo nini baoloba Kimbangu lisusu nani asala nini yaleka lisusu Yesu tolongola Yesu tokoma su Kimbangu na Congo oyo makambo nini koko par là okoki koloba nini pona fumu Kimbangu yozwaka ye nani pona yo nani achaka tembe na Bangkoko beta mondenge nani achaka tembe na Mbuluzi beta mondenge nani achaka tembe na Bangkoko beta mondenge ndeko nanga ndeko wapio okobomba mawapi kakemo pepe mbula mabanga kekele na yo matondo mingi
muta journaliste na kopesa biso maloba oyo biso ba muta masampu benga tuzolana toyebi ke tata Kimbangu yende nzambe yende asala biso na maboko na ye kukiele lobi yango na 58 la création de l'homme noir donc yende muta asala biso na maboko na ye eza kutu te ko ya nini asala biso na Nira Congo bato babengi yango Nira Gongo ezalaka Nira Gongo te ezalaka Nira Congo appartient à Dieu tosalama na maboko na ngomba ya Nira Congo donc biso toyebi ke yende nzambe asali biso na maboko bakoko na biso ya mbasala ntangu a Congo na ngonde a Congo biso za bato ya Yesu ya Adana Eva te ya ntsala mpanda te na kengelu fuma te biso zali to wuti epa ya ntangu a Congo na ngonde a Congo kuna wapi na Nira Congo pasi tata Kimbangu asala biso na maboko na ye donc Congo ezali kombo ya nzambe Congo oyo mayaka ya sete wana to cheka kombo ya nzambe balongola biso kawana bacha se ya momoni pasi na pasi to pesa tata Kimbangu mo Congo mais tata Kimbangu yende nzambe nasi to yanoli bino na mutuna wana matondo mingi pona réponse na yo naza sir tozoko base kokoba makamu ya bien makamu ya minene mabomba mi ya tata nzambe ezoko bima sanangage ke bakoko ezangani tunazolo bangote soki oza na posa ko contredire bakoko benga na numéro ezawana orozwa Saint Figaro akopesa yo programme pona koleka na ZFH TV. Merci na bakoko nyonso koko na ye epa na yo avant to continuer na makambo susu balobi biso to salami na maboko tata Fumu Kimbangu toza na descendance ya Adana FD batangi bakoko mususu koko yebisa biso ya solo ndenge oyo biso toyebi bakoko na biso ya yambo ya mukile za Adana F lelo bobimise loko ya sika oyo mukile yebite o batu bayebaka te eza ya solo ke biso to kontaka Adana FT baza bakoko na biso bakoko oyo bino boyeli biso kolakisa biso bangonde bakoko na biso ya yambo matondo mingi papa na biso journaliste pona ko tuna biso mutuna ya boye wana tozo yebisa bandeko na biso nyonso ba Congolais pe ba yimbo nyonso na bokebi penza ke boye bango na malamu ke oyo tobenga ki Jésus tofukamela kiye ngonga molai mokolo na mokolo ko senga ke pa na Jésus apesa biso to na ngo besoin pona Congo na biso esikolamu tozaki na boile depuis soto tangi mibu ezali ebele mingi et na bongo nazo confirmer bandeko na biso ba yindoke bolongwa kuna esika bozali na moleli bokende na bifurcation esika tobungaki esika obino boyebi wana foko zonga koluka nkoko na yo bankoko na biso nde bango nde biso fale totombola soki oko reconnaître koko na yo te yeba ke okobika te pe okosikolama te et na bongo tozo recommander tous les peuples noirs bandeko na biso ba Congolais bolongo epai bozali zonga kuna na bifurcation epai yo bungaki nzela ozolanda wana eza nzela na yo te nzela ya solo eza kuna place outaki zonga na bifurcation soko ozongi wana ndo comprendre ki oyo nzela na zwa kiza yango te na kokende na molaite matondo papa journaliste matondo mingi koko en tout cas balandi ya ZFH naza sir bino moko bozoyoka makambo oyo ezobima awa koko epa na yo nde tokovanda mwa mingi po tosolola pena likambo ya tata Simon Kimbangu balobi tozonga place tobungaka neza place oyo tokoyeba bakoko na biso nde place oyo biso descendance na biso ezali koko natuna motuna moko oyo esemblaka bato un peu difficile
batebele bamitunaka mpona kaka Fumu Kimbangu tokokende mosika te. Fumu Kimbangu abotami na nini? Matondo mingi papa journaliste na mutuna kitoko oyo bopesi biso. Tata Mvuluzi Kimbangu yala kwaku. Tata Mvuluzi Kimbangu yala kwaku. Fumu Nzambi eto Kimbangu yala kwaku, yala kwaku, yala kwaku. Songa ntelaku kadwa nungini munza ya vimba. Ingeta Tata Kimbangu azali nkoko ya kala kala. Numero 1 ya bayindo banso do soki tolobi numero 1 do koko ya yambo eza ye moko Tata Kimbangu. Kasi lelo biso bilenge ya mboka ya sika toye ko comprendre Tata Kimbangu lelo yo. Me bankoko na biso na mbanza Kongo babandai ko bondela na kombo ya Kimbangu. Kimbangu fula mwana. Lelo wana kutu ayena na mukongwa ndo na kimpavita te ayepe na note na mboka na biso po ya ko bota makuna na 1887. Donc Tata Kimbangu bankoko na biso bayeba ki yende abandai ko fula abandai ko pesa bomui. Omoni yango bandai ko belela Kimbangu fula mwana kri wana eza ya lelo te eza ya kala uta tuka Kongo kuna na mbanza Kongo bankoko bayeba ki kombo ya Kimbangu ava abotama yango na tango abotami epa ya papa kuyela nzazi kuna na mama Makese Lwezi tango alobike ngai kombo na nga Kimbangu bato bakamwa ki basutuki kombo oyo yango wana ndeto yoka na bankoko na biso ya Kimbangu. Donc histoire ya Tata Kimbangu mabomba mi eza ebele soki to bandi ko dévoiler ngo lelo to koko la ta ko la koko ngala zaka convaincu te naza sir bandeko ope bazolanda biso bazotala bazoloba me koko papa wana azoloba makambo nini papa Fumu Kimbangu asala nini na mokili ingeta lelo yo soki to zoko lobela makambo ali panda c'est Tata Kimbangu soki na 1960 to zwa ki Kimpwanza c'est Tata Kimbangu ye moto ya yambo na koloba ete kepa ya batata bankoko na biso boko zwa Kimpwanza me alobaki tokozwa Kimpwanza ki antete na ki azole lipanda ya nzoto na ya molimo siko ya nzoto tozwaki to tozwaki te pamba te biso bayindo to uti na esclavagisme toye na colonisation siko tozwi balipanda donc toza sûr et certain que tozali indépendant mais tozwaki ya molimo te tikali indépendance ya molimo yango wana ezali bit ya bana BBMK bana bantilulu elingo loba elaka oyo Tata Kimbangu atika na 1921 biso toye kokokisa yango mpamba te epesamelaki biso mukumba wana eza na maboko na biso elongo na Tata Ntinu Kongo tuzolana Sakibanza Ngiangalele le oin de Dieu mopakolami oyo alati vraiment nguya ya nzambe ya bankoko mpo asikola mokili na biso ya Kongo pe bayindo mobimba ezali komema biso na indépendance spirituelle toza la libre ingeta liberté oyo tozoko luka biso bayindo tomisale la biso moko tomema mikumba na biso moko matondo mingi totikali kaka na indépendance moko oyo nanu tozwi te indépendance spirituelle na classe biso batangisa biso te wana ba professeur nyonso bavolobi poko oyo makambo nini azoloba indépendance spirituelle balakisa biso ka indépendance ya bonzoto koko yebisa biso limbola pena malamu pona tozwa indépendance ya mibale oyo babengi na lopoto indépendance spirituelle il faut tosala nini matondo papa journaliste likabo wana nzambe alengelaki bana na ye atiaki bilembo uta fondation du monde uta mokili ya kala tata se atiaki bilembo epai na biso eteke tango yango tango ekokoka biso tokoya mpona kosikola mokili na biso donc bana bantilulu bana bilaka BBMK nde azali komema mukumba wana tokozwa yango ndenge nini indépendance wana Tata Kimbangu alobi totonga mangengenge pamba te mangengenge ngomba wana ya mangengenge elingi koloba bozongi ya bonzambe na nzela ya bonkoko pamba te bonzambe tokosambela ezali susu na nzela ya bonkoko na biso te yango tozali kobelela bakoko Abraham bakoko Isaac bakoko Mohamed o baza bakoko na biso te siko bozongi ya bonzambe yango wana nde ezali indépendance spirituelle
yango tomoni mboka ya Congo bonzambe ezali ebele ba chrétien baye ba musulman baye ba buddha baye nyonso wana eza ya biso te oyo ya biso nzela moko kaka ekoyela na bonkoko na biso yango eloko ya yambo tobanda kovalorize bonkoko na biso pamba te kuna nde evandi bonzambe na biso. Merci papa soki nalandi yo malamu donc na Congo pour l'évolution ya Congo et c'est la deuxième indépendance mais lokola toza na banzela ebele tomoni l'église comme ebele koto catholique ye koto protestant ye koto yo ba musulman so banani koto makambo ebele c'est que makambo moyen esimba ezate selon bino ingeta nul ne peut suivre deux lièvres à la fois ata yo ndeko soki batie bamboloko mibale olanda bango na banzete ki esengeli olanda nanu moko soko okangi ye nsima okolanda wana mosusu soko biso tozoko olanda banzela ebele na mbala moko donc ekoko simba te fo tozonga ndenge mfumu suka malobi tozonga vutuka vana mpambu esika tobungelaki po tozwa nzela na biso ya solo oyo ezali bobiso bonzambe na biso pe bonkoko na biso wana nde komima biso na lobiko nzela wana yango biso bayindo ezokosengela mpo tozala bonsomi tozwa bonsomi fo tozonga kaka wana soki tozongi wana te en tout cas kuna tozokende tozokosala chemin oyo balobaka donki tozokende pour rien na pamba tokozwa eloko te yango mo tozokosouffrir matondo mingi papa nayoki oyo nyonso lobi balandi ya ZFH bazolanda biso bazocomprendre lisolo yango malembe oyo eza kaka première partie na biso yango oyo tozokokende na kochite deuxième partie ekozala tokobengisa lisusu bakoko tokomeka lisusu kodécortiquer qui est papa Simon Kimbangu po bango moko balobi histoire na ye eza tellement vaste eza tellement moulayi oyo tokoki kosilisa yango kaka na mokolo ya lelo te koko naza kaka na yo lelo pena donc nga nalaleli yo mpo namoni yo oloba mwa mingi koko biso na Congo tozolobela Congo pe Afrique mobimba mais précisément tolobela Congo po toza ba Congolais Congo eza mboka oyo mindele ntango baye kokolonise biso balakisi biso Yesu Kristo lelo bana bilaka boye bolobi Yesu te eza nde fumu kimbangu sikoyo pour évolution ya Congo esenga kimbangu azala en place de ba démarche nini oyo bino bana bilaka bosala to bozo sala pote gouvernement congolaise eyoka pe endimela fumu kimbangu matondo mingi tata journaliste misala o tozoko sala ezali ebele pamba te tata lobaki epai ya batata na biso bana oyo bokobota bakokende mikili ya bapaya kasi ngonga na bango lere kokoka bakozonga bango nde bakoya kolongola bino na bowumbu pe bakotombola ni nkita ya mboka oyo yango tomoni après indépendance 1960 soki tomati na ba 70 80 bilenge bato ebele bakomaki kobima pouvoir ya Mobutu nde esali ete ke biso tobima donc ezalaki bacirconstance nzambe atie kobima oyo tobimaki pamba te oyo ke tozalaki na mission spéciale ya nzambe na bamboka oyo tokei to remplir yango na respect nyonso ya nzambe ya mpungu mpo ete ke to remporter victoire pamba te victoire na biso esengeli tobanda koremporter yango na libanda bato baye koniokola biso oyo bamema biloko na biso bonkoko na biso ekenda na terrivirene bazwa biloko nyonso ya bakoko bazwa mpe na bakoko ya nguya oyo ya biso bakenda na bango na mpoto bankoko yango wana ezali kaka biso lokola totikaki biloko kuna tozongi tozwa yango tozongisa yango bisika eutaki mpamba te bavaler wana yango nde esalaki bokasi na biso alors mission wana ezali ya nzambe tobimaki te toya kosala basécurité to toya kosala bamisala oyo tozosala non ata yo papa journaliste soko otikaki mboka ya Congo ezali po remplir mission oyo oyebisa sango ya tata Kimbangu na mokili mobimba bayeba tata Kimbangu azali nani pamba te azali mobikisi ya bayindo kasi soki toke na profondeur tokomona ete azali sauveur universel pamba te azali kobikisa bamboka ebele na Japon Fukushima soki tata Kimbangu te mbeleti lelo bato bazali kokufa na Israel mbula ebandaki kobeta te 3 ans soki tata Kimbangu te babelelaki banzambe ya ndenge na ndenge eloko moko esalemaki te
tata Kimbangu na nzela ya mwana na ye tata ya ngenda mbula ebetaki. Donc tata Kimbangu azali solution pour na biso kaka te mais pona mokili mobimba. Merci Coco. En tout cas, tout ça kaka yo olobelo komo est très important. Nayoka likambu ya Japon na ezana 2001 ou 2011 comme ça. Si je me trompe pas. Que ezale na événement moko eleka kuna mais batika ko yebisa biso que non papa Fumu Kimbangu mutu asalaki ke po événement là et s'arrêter mais quand un peu ko expliquer biso ezalaka vraiment nini pe ezalaka esalamaka ndenge nini pote oloba lelo ke Fumu Kimbangu mutu asalaki miracle wana na Japon. Matondo mingi papa journaliste biso tozali bayeto zili tato liko uta epa ya mfumu na biso Matondo oyo avandaki na Japon na tango Fukushima ebetaki. Donc Fukushima kuna basalaki centre nucléaire pour na power station ko pesa bango courant. Alors tango mai etombokaki ebetaki centre nucléaire wana ndenge toyebi mupepe ya mai utaka ya mbonge oto bengi flooding mai etomboki ye na mokili. Lokola ba centre nucléaire batonga yango pembeni ya océan ebetaki Fukushima. Alors radiation nucléaire bandai ko buma batu banzete kauki biloko nyose kaukaki batu bakimaki batu bakufaki ebele. Alors yango esalaki eteke babelela ba milimo oyo bayebi ba esprit supérieur babeleli Bouddha eloko moko apesa ki solution te pamba te solution scientifique bakatanaki. Alors sengaki solution spirituelle babeleli Jésus de Nazareth apesa ki solution te babeleli Mohamed solution zate babelelaki banzambe nyonso sauf l'homme noir nzambe na biso bayindo kansi babelgi lokola bayebaki puissance ya tata Kimbangu nde bayebisaki bango bozoko bosa na nzambe moko Kimbangu bopeka nanu kobelela ye botala soka kopesa solution noki te mboka wana ekosila nde ba japonais babelelaki tata Kimbangu bamoni pe tata Kimbangu abimeli bango abimeli ba savant wana bakolo centre nucléaire atalisi bango formule nini bako sala pona ko stopper réacteur wana esala lisusu te pona ko calmer radiation nde tata Kimbangu apesi bango formule tango apesa ki bango pe formule basali yango nde tomonaki kimia ekotaki na Japon na Fukushima basalaki collecte bakongolaki mbongo Japon mobimba mwana moketo mokolo zala étranger bapesaki po ba remercier tata Kimbangu batindaki délégation mobimba ekendaki Congo tina nkamba bapesaki mbongo wana na miso ya mfumu na biso Matondo avanda na Japon na tango Fukushima ebetaki bango pe bapesaki mbongo pai wana baye koyeba monene ya mfumu Kimbangu pamba te yepe azalaki na ye chrétien tango amoni likambo wana amoni c'est que biso tozali na nzambe ya makasi yepe aye kozonga na sima alandela siko histoire tata Kimbangu ayeba nani wana tata Kimbangu lelo azana biso elongo na Afrika ya ngele azali kotatola monene na tata Kimbangu mpe azali moko katela lisanga ya BBMK Matondo mingi tokoluka ye na deuxième émission na biso deuxième partie en tout cas bokoye la biso ye po eza histoire moko malamu il faut batu ba comprendre ndenge bozali koloba pona papa Simon Kimbangu papa nazongeli yo na nukotoyo namoni osimbi livre banda na ndeko talango bakomi kukiele meka mpe ko limbo la pona biso kukiele nanu elingi koloba nini et puis livre oyo eza ya nini eza livre oyo papa Fumu Kimbangu abandaki ko salela to eza oyo bino moko bokomi Matondo mingi papa na biso molobeli na kopesa biso lisusu maloba buku oyo kombo nango kukiele ngolo baka clarité doki tongo etani misu efungwami buku oyo euti epai inspiration epai na yemoko tata Kimbangu dia ntungu na mvika ya swekama abimela tata ntinu kongo tuzola na sakibanza ngiangalela lobi na ye zwa papier na crayon koma nyonso tu oyo ezali na kati ya buku oyo euti epai ya tata Kimbangu ezali inspiration ya yemoko tata Kimbangu dia ntungu na mvika ya swekama alobi buku oyo ezali pone corriger ba erreur
ba erreur oyo batu balobaki oyo bakomaki mais na kukiele soko ke na katia wa okomona yango et corriger ba erreur oyo nyonso tu batu balobaki o nzambe boy o biso boy tanga kukiele okomona yango matondo mingi soki nasaka na yo papa donc elingi kolobake bible oyo batu nyonso bayebi oyo totangaka na l'église tosalelaka biso nyonso Fumu Kimbangu ayebi bible te po olobi na biso ke a inspiré bino pour na livre oyo kukieli donc bible tina ya bible pa na bino eza na mote matondo mingi bible ezaka na ya biso te bible ezali mukanda ba européen batikela bango deux testaments nouveau testament na ancien testament donc nyonso totanga kuna eza na ngoya bapaya oyo ya biso lelo yo eza kukiele ezali teke no ezali buku ya oyo yokoloba mokimo biba yango te mais oyo ezali nde oyo livre sacré te oyo ezali nde buku oyo ekobimi nde corriger nanu erreur et corriger na bible donc bible ndenge eza boye à partir kukiele et corriger bible batikela bango nouveau testament na ancien testament lelo yo bayindo toluka kukiele misu efungwami meso matemokeni meso akuzuluka les yeux sont ouverts mato merci beaucoup na balandi nyonso ya ZFH kukiele ya moyo nazasir batu nyonso bazomona soko koki kopesa na papa na simba ngo esala mabete eza mpona yo moyindo na simba nyonso ozomona ya biso bonkoko ya biso kaka ekobanga yango papa kukiele ya moyo mpo nga nayebi makambo na bino te fo nasenga permission kukiele ya moyo livre oyo ekokorrige bible naza sur Saint Figaro na régie bendela biso livre oyo bendango vraiment mpo balandi nyonso partout dans le monde ba comprendre que bible eza makomi ya ba noir te ya ba ino te eza makambo ya mindele lokola ba ila biso bible ba yaki kokosa biso ba yaki ko exploiter Afrique na sima ya bible ya makomi na bango Fumu Kimbangu a révélé batu pour na livre oyo ba bengi kukiele papa soki mutalinga so livre oyo ozo mondeni tokopesa numéro bozwa yango tozana ngo awa eza na moto opesa numéro bokozwa yango eza nango na biso na Philippe Angele. OK, matondo mingi oyo aza na posa ya livre kukiele a contacter biso to contacter bakoko to kopesa ye numéro a kobenga pour na livre na ezala malamu mingi tango yoki likambu congolais aza na bizaleli moko atanga ka livre te asala ka recherche te surtout biso ba congolais. Je m'excuse, tant que l'émission Olandi Boyemba moko au lieu continuer tina suka oyeba bazolo belanini pe o sala ba vérification o luka livre wana so bazoteka o somba o tanga o comparer na bible yo lobika ba aventurier eza mentalité o ya biso ba congolais ya momoni Congo ezo ko avancer te tozo chiter na biso papa nazongeli yo muke kukiele lelo bolobi o esengeli boloba. Mais c'est rien que synthèse. Au batba Olanda biso et ça kaka ebandeli. Nanu to koti pele na muzindo te po makambo eze belé mais TV zangonga. Okoki ko baksa nini par rapport ya livre kukieli. Tangu ozwa livre wana la toute première fois otangi yango. Mayele nini oye bakisama kati na yo nini ya solo oyo omona na kati ya kukieli. Yenge Kuzulu, Yenge Fantoto, Yenge Kuzulu, Tata Kimbangu, Yala Kwaku, Fumu Fulusi Kimbangu, Yala Kwaku, Zambi Kimbangu, Yala Kwaku, Yala Kwaku, Yala Kwaku, Songantelaku, Kaliwa Nungini, Munza ya Mvimba. Matondo mingi papa na biso journaliste to kwa kozongela nanu pona Bible. Olobi Bible c'est bien, Bible et Bible wana papa Kimbangu ayebisaki biso alobi ete botanga Bible mingi bokokanga moyibi na eloko oyo ayibaki yango moni totanga ki Bible to yekola ki Bible to teyi Bible to sakoli Bible
na ebisio mbuma valum elalisi biso pongi ya babebe tititi kino ntango oyo me kukiele eye bongele beso yango awa bakomi ete afilika misu efungwami, afilika mesho inafunguka, afilika meso matemukene, afilika les yeux sont ouverts. Okomemanga na nini wapi Israël ngai na bia Israël pona okende luka Jacob. Papa toza na buku oyo nzambe apesi biso inspiration epa ya tata Kimbangu akiteli ntinu Kongo ayebisi ezwa papier na biki comment mpwete moyindo akomi na désordre spirituel yango toye ko corriger ba erreur. Tata Kimbangu apesi biso nzela ete buku oyo ekorriger ba erreur ya mike ya ngo bakomi yango kukiele yango tata Kimbangu afandi na kata lisu na yo siko zwa siko nzeta na yo tobola lisu na yo do lisu oyo yo ezalaka nde tata Kimbangu nkoko na yo nde misisa na yo yango moni bayeli biso kukiele oyo mpona nini po ete biso bayindo tomiyeba soki touta wapi po ete bible bamakambo nyonso eza kaka babla oyo baange abrayami oyo soki wapi donc bamakambo nyonso eza kaka ya bamindele kukiele oyo eza na makambo ebele soki wana posa kotanga yango malembe kotanga yango na nzoto te metanga yango kati na molimo nde okozwa bososoli oyo nde histoire na biso yango a partir ya buku oyo epesi biso nzela ya kokende na dipanda ya nzole deuxième indépendance oyo tozozwa kala te na ngomba ya mangengenge bozongi oyo nzambe na nzela ya bokoko na biso po ete nzambe atika biso kala bakoko na biso pe batika biso kala me ekomi ntango oyo bakozongela biso mpo ete biso pe tosepela biso pe tocreye biso pe tosala bango soki bakokende lola tika bakende lola me biso awa tokoya kolona masango tokoya kolia mbongo na biso oyo ya mboka na biso tokosepela na mboka na biso ya Kongo yango nde tokomi na fréquence ya nzambe yango moni ntinu Kongo deja azali roi tokozala lisusu bawumbu te po ete nzambe atindeli biso mokonzi ye wana tata ntinu Kongo tuzolana sakibanza ngiangalele oyo aye kopesa kimia na Afrika po ete Kongo etondi na baétranger Kongo baétranger na baétranger bakonzi baokoni okola biso mekala te bakomona bimbango muna bongela meso mwene matondo mingi koko makambo oyo ngana osana o commentaire lelo te o ezaka briefing ba ebisi biso tinu Kongo roi donc na nzela ya tinu Kongo tozomona bakoko baye mais lelo tozana tante ya ko décortiquer qui est tinu Kongo donc malasa toya pena to vandeli pena tinu Kongo ponga na yo ki lelo nzoka tozala na Kongo tozala kana roi moko esi ayana mukili abotama na Kongo ya tinu Kongo ngana yo ki solana sayangalele bino mboyebi ngapele na koluka na yebaye balandi ya ZFH TV bakoluka bayebaye na deuxième émission tokoya pona ko décortiquer tinu Kongo na fumu Kimbangu. Merci na balandi nyoso ya ZFH Zaïr TV en tout cas maintenant so bo s'abonner massivement chaîne na bino ya ngoyo bakoko nyonso place bozali tango mona ka lien au kotika kawana au s'abonner tout ça comme ça à la prochaine vidéo ozala branché tokomi ko kende na biso na suka ya émission na biso na zongeli fumu awa koko nazo tuno ba question moko mi baleta mususu poto to clôturer po TV ezali ngonga ba ebuti ko ebisa biso pona kukiele meka impe ko limola biso kukiele esalami na anenini livre oyo pe inspiration na tinu Kongo azwaki yango ezalaki na anenini matondo mingi papa journaliste kukiele ezali mukanda oyo ebandi kokomama depuis 2001 tata ntinu Kongo deja bandaki kozwa emoniseli kouta epai ya tata Kimbangu
Tant que tu as 2010, qui les alaki déjà en vigueur et comment qui déjà manuscrit les alaki déjà et tikala kaka alamba yango a multiplier yango mpo ateka yango moki mobimba tozwa yango. Donc à partir de 2010 qui les alaki déjà en vigueur na maboko ya bato matondo matondo mingi kukele déjà depuis 2000 ans et komama pona batu nyonso oyo balandi émission oyo et puis batu bandi matende tinga tisikoyo tambo olo babo ozongisa kaka fumuki mbangu bolo ngola Yesu na ondi makati pona na ndimite fona zala convaincu nazanga mokote batebele baotala biso baolo bakene bato bakamnini baolo ba bazozongisa kaka kimbangu bazotombola kaka kimbangu bazokomise roi kimbangu ngondi nzambe kimbangu ngonde nani pona batu oyo bazocha tembe okoki oloba na bango nini bon tembe omoni ndenge nzembo toyembi o azana tembe na bankoko abeta mondenge oyo paza na tembe na tata kimbangu abeta kaka mondenge kasi mindele bachaka tembe na 1960 bamonaki oyo ya bango na le 4 janvier 1959 tata kimbangu atalisaki nguya na ye na mokili basoda misato kaka ya pamba ya molimo babimaki kasi sikoyo tozokende na indépendance spirituelle kuna nde bato bakomona monene ya tata kimbangu penza ya solo ndenge mokili ezali kozela bamona bokonzi ya nzambe ndenge ekotelamela na mboka ya Congo pamba te bokonzi ya nzambe ndenge tolobaka esengeli etelema na mokili oyo alors bokonzi ya nzambe ekobanda na Congo après ekei mokili mobimba alors bokonzi wana ezokotelema kala mingi te wana penza ezali base oya masolo na biso esengeli tosolola tokota nango na mozindo mutu Kongo ayeba ndenge nini nguya ya nzamba bonkoko ekotelema na mboka ya Congo oyo etondi na banguna matondo. Merci Koko tokoya wana tokozonga lisusu pona émission ya mibale nde na salaki annonce na uté koloba tout à l'heure awa o ezaka briefing tamba ba Holanda ngo bayebake ba oyo bazaba nani balobelaka nini bazali koloba tangu tokoyamba la sima tokokota na mozindo toyeba nini oyo fumuki mbangu alingi ko sala pona Congo tinu Congo aloba nini déjà pona Congo nini oyo esi baloba oyo ezali ko sala mapo boye biso tinu Congo pe azali roi tozali ko comprendre te kimbangu roi tinu Congo roi koto mukonzi donc ça n'engage que bino merci na balandinyo ya ZFH émission na biso tumba yango yo meto tumbi lelo te peut-être mbalasima toko tumba oya Monique a contredire ba papa to bakoko ba balinga mingi ba mo français te mais to romesana na bango babengaka bango bakoko bamvuluzi ngeta bamvuluzi bakoko oya Monique nga za pasteur na ligne contredire bango les casseroles nyo za la même plateau na bango boya na Bible ba pasteur ba boyi bino na Bible na bino biso to ba ta polémique tozo lukande bino ba pasteur donc Bible bo konsaka biso donc netinga na komi entre les marteaux balobani et les clous donc nazo ebate nalanda kukiele to nalanda Bible po makambo balobi na nga awa nga mutu nazo yoka yango sur place na ebisa bino ezokota ezovanda on dirait na kombo ko mape moi convaincu muke mais na zano likolomo na kati moko libanda siko yo muto yebi Bible ko leka bango ozala ba preuve yaka na Bible na yo leka na plateau to ko vandi sona bango yo fungoli Bible bomba fungoli kikwele voilà merci beaucoup bango pa fungoli ya bango Bible et puis Bible eza Bible te eza nene eza la livre ah bango babenga ngo Bible te ngana zo zonga lokola Bible eza la buku voilà oya bango eza Bible te eza ne buku ya bino mindele ba yela bino ba pasteur ya ba alléluia amen ya ko isa batu ya bino de Bible mais bango ba boyi ya bino donc oya za près numéro ya ngwana ezoleka na se benga ZFH to Zaire TV okozala la bienvenue awa na plateau. Merci papa. Tokomi na biso na suka tant ezali ngonga o eza briefing tant tokoyamba la siga toko meka mpe ko décortiquer makambo oyo ezali ya papa Simon Kimbangu ezali mabomba mi et puis tokolobela mingi indépendance etikala ki spirituel na makambo ya
il y a Tinu Congo. Donc voilà, na évité mot de la fin, ce qui est koki kozala pour na émission oyo. Ingeta liloba ya suka ezanga kate ya mboto so pesa mbote ebele epa ya balandi na biso banso kati na chaîne na biso oyo ya ZFH na Zaire TV ya Zaire TV wana penza kombo oyo tokangi malamu mpe topesi mpe bana ya BBMK ya mokili mobimba ba yenge tobosani te tata na biso Ntinu Congo tuzola na Sakibanza Ngiangalele elongo na ndona na biso mugeni mpe libota mobimba ba yenge topesi mpe bangunza banso na mokili ya Congo baye bazali kotambola elongo na bana bantilulu bayenge ebele mpe bankumu oyo tozali elongo biso banso bantu Congo vraiment kati na mokili mobimba topesi bino bambote tika eteke toyingela kati na liloba ya Nzambe pamba te liloba ya Nzambe ezali bomo ya seko matondo mingi papa na ebite soki okoki kozala na likambo ya liloba ya kobakisa non bakoko basi ba compléter j'ai koki merci na balandi nyonso ya ZFH makambo eza ya kopeba tumba makambo ekomi elengi en tout cas Saint Figaro nga na osenga olukelanga pasteur moko il faut avanda na plateau tomeka mpe kolobela toyeba soki nini ntango tokoya mbala mosusu tokoya kopesa yo mwa ndakisa moke ya nkombo ya Simo efo kolongola nkombo na ye ezali Kimbangu ya Ntungunwa Vika ya Swekama nkombo ya Simo ya mindele oyo ya mabe ya kokota papa na biso na mabe voilà matondo mingi merci matondo mingi nazasi bozomona ba révélation ezobima bozoyoka bino moko ndenge bazoboya voir même kombo oyo mindele bapesa ya Simo ezali kombo ya bien te tellement temps ezate tant c'est l'argent toko décortiquer yango mbalasima plutôt napesi mbote na ngai na Saint Figaro oyo wapi cameraman munene mokolo ya lelo azana na régie avec biso napesi mbote na maître Sibor maître Chakal napesi mbote na en tout cas boleke belé koko fala makambo ngano to discutera yango mo mingi na ndimela kote na osenga mbalasima oya kovanda pe na plateau po ngana za muta tembe na niveau moko koko fala yebi même koko toto ayebi ke ngata ngoloba makambo wana na ndimaka te mais makambo zoloba bolekisa ngo boyeti ngana vandi nakomi ko comprendre que tozana moi kobunga mukie il faut toyeba pe tata fumu Kimbangu oyo wapi balakisi biso apesa biso indépendance etikali indépendance spirituelle donc maintenant mingi na bato nyonso balandi biso à la prochaine occasion merci bye Attends. Ok. Wow.